te bele mona balobana ba Wenge tangu biso to kangama ba wera ba jibe banani bazalaka te Wenge mato bo donc ezobotama na misu na biso Wenge musique ezobotama na misu na biso ba jeune balinata ba quartier bana bandal donc na misu na biso to mona ma évolution ba premier ndule ba boto na moto na bandal wana séparation Wenge za séparation Wenge tangu bakabwani en tout cas tant on va se préparer dans bakabwana tant on va se préparer bakabwana nga on fréquenter les deux côtés na oza na wera na oza na jibe. Alors, Chobinzonga merci, Rema merci, Nabosani Tepe, Papa Nkema, Héritier Vouki, Tolandi Bisomi Balé, Nzembouana, mais sérieux yo, Héritier Vouki, innocent na makambo yo, sérieux yo, innocent. Non, on a pas nous vient dans Blaise Bula, ingénieur Blaise Bula, on botte trop, t'es innocent, t'es oh, mais c'est quoi c'est na biso. Donc c'est biso vraiment te bande côté na bilenga bandu le po ba c'est la vie on zaiko to akipo bangembo tozo yo kame to kenda la musique te ba yana biso ba okende to yo côté musique va vivre na mo retard ba série vive banda qui vraiment biso te mais oh vraiment de biso vraiment biso sikoyo na ba parler to zuma liberté okenda ba bandule ba nini biso vraiment génération Wenge net Wenge wana tango bazaki ensemble ngana ki petit vraiment ya Blaise Bula. Bon oui. Parce que Master Nanga Alfonso Tango à Londres, à Vanda et pas à Blaise Bula. Chaque fois que nous avons Master Nanga chez pas Blaise Bula, nous avons quand même Blaise Bula. Mais c'est comme Blaise Bula, on a mingi. Tout le monde qui est né bandoule, mon ami surtout. Donc on a vraiment, on vivre vraiment Wenge 4x4, BCBZ bon chic bon genre 4x4. Na Vanda na JB, na Vanda na JB série JB zo na Isbay. Wana JB na ndaku na ye. Na résidence na ye. Oui. Na Isbay wan te na Isbay te na Mbenseke na veni Mbenseke na Bosani Isbay kuta ya après tanga va na veni Mbenseke wana na ndako ya JB Willy Star avanda wana Lebre Masela avanda wana Alain Pela avanda wana Buron Pela avanda wana masalanga mo Boris Bondo avanda wana mswa kenda bébé Ramazan bavanda wana Didier Masela ngwankasi avanda pa ya mukulu na Mbenseke wana ngana fréquentation JB amba na kendaraja na palais to vanda to sola to développer ba nous le po mona peke ba série wana pe na ba toujours musu to bimi na kala stop nan oui ba jour musu zongilango siko Buron Pela oyo tangi wana Buron Pela bana vanda la wana na compte nini Buron Pela vanda na compte ya na lempela vanda pa JB tellement Buron Pela pas yemba to ta ya na ye aya bazo yemba ba travailler on a parlé JB c'est Pela na po JB muto alina revendre place ya vanda na batu on comprendre avant na toujours na batu chez siko tellement yango tina podium JB a plein donc tellement que Alain Pela avant de pas mukulu leki na ye buo aya ota ya na so ota ya ne gari ba o gratter guitare ba o travailler JB tanga zo son à s'intéresser na ye pe ba komi ko vendre na bango tout ensemble donc moi JB mamu temu na vendre na bato belé chez ye wana vient na ntsone to benga ye ngiabu ngelaxa ngiama e Bula de Blaise Bula na Werrason ba obe ba sangisi kombo na bango ngiabu donc na bandule so ika Blaise Bula boki alo ngiabu donc c'est ka bokeli wera pa ya mbango mba moko avandisi yango ba koda likolo donc mamona oloba vient na ntsona yebi vient na Blaise Bula yebi jibe Mpiana yebi Adolph yebi tata mobicha yebi potata mobichi yesiko nde ba okanga fort na Blaise Bula Werrason qui pire JB donc ça ma 12 heures ma pas JB bengi ma wera ndeni côté da mazebeli JB démarrer kara na palais ba damba qui pire ba uta mikil so ba ye ba premier nuit benter ko ba la tala ndemo ba pantalon ba kaluji ba no la chango JB pa la chango bazala ki na bolingo moko donc on moni tango ba kabwani ba wenge kabwana ki
mais na mukuse lo na koloba wana vraiment des générations nanga donc wana staff nanga milieu nanga po ba te belo mona baloba na ba Wenge tangu biso zo kanga mana ba wera ba jibe banani bazalaka te c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On a des époques, l'époque bah MCT, et l'époque de biso, bah nous sommes yape, dans l'époque na bango, tu vois. Donc Wenge vraiment bolingo zaki makasi. Ah, Berthe bi kozong singa sur la histoire la série wana. Na mona masala Blaise Genda, na mona Papi Chifwaka, na mona Chocho Bokito, na mona Chicho Lembe, na mona donc batenda imukanya, na mona bachiba donc ba massa basé belé parce que ministère makaba ba bureau kasi. Les ont même plein. Bana ba ba Wenge. Non, JB a un staff ne bureau na ye. M7 ina makamaso na ye ma petit na ye. Omoni Werrason ma petit na ye. Ale makaba. Ye kutale makaba oza mingi na massa so wanya fataki. Wanya Weston. Ozomona donc wana mama tete jongande. Ozongi singa Bertin. Donc elo na ko baka Wenge génération na biso vraiment bana Wenge. De baza wana bayebi. Pour tout to na beta masolo to lala. Eza ebele no ko na beta ngo ebele. To lia to stafa to sakano to bana ko beta ngo le loti to fazer. Wana la série belo to ya to solo la bela masolo Wenge ezala ndenge nini yo yebelaka kingani ndenge nini bokutanelaka wapi e banaka ndenge nini yo mo beteli biso histoire po lelo to ke na nga likolo po émission za mulai te biso ma génération Wenge n'expliquer ba viva ezalaka nango bazali comme toi na âge yo par rapport à l'éducation to fréquenter des méthodes à bandule. Si vers les années, on a quelques lettres comme ça, on a vivre en Bazaïko. Mais Wenge vraiment to bon donc ils ont botta mana misu na biso. Wenge musique, ils ont botta mana misu na biso ba jeune, ba lineta ba quartier ba na bandal donc na misu na biso to mona ma évolution. Ba premier ndule na ba boto na bandal wana ba makambe belé to yebi. Ba maradio na ba drum, ba Blaise kombo ba kufa donc makambe belé. Donc on a biso lala. So séparation Wenge za. Séparation Wenge tant ba kabwani. En tout cas, quand on va se préparer dans le Bakabouana. Quand on va se préparer Bakabouana, on va fréquenter les deux côtés. On va aller Wera, on va aller JB. On va confier en eux, n'engagez zalaka. Vous comprenez? Et on va makamura album, bah sonner kotara na kati, et ça les temps on fait de l'amour, et ça les gars malminga peut faire bimisa, et quand il y a problème, moi on est quand il va sonner belé, n'est-ce qu'on va au Kabouana. Mais tant on va vent, on ba climat wana ba guerre wana froide na kati orchestre zala nga na yebi wana zo mona siko Wenge to komi na ba japonais na bana mindele Bertin ba longue histoire to so longo jour mususu ya ba longue histoire na yebi na zala obi ko zongi si bato ebele ngana va na wera na pale wera sanga petit na mvuki ngana oke na ngai Canada na mosi na bana tiki na ndule vous comprenez wera abinga na otango ba kaboni wera sanga na otika ndule na oke na Canada ke va na mosi na bana ngai teka bakar nanga lo nanga talaka la déception et tout ça mais une biso qui parmi bateau yo vieux esprit kaka vieux na ba quoi ça bendele te na ba rojani vieux nanga rojani a pese mbote na Musica ti au moment où Wera bani ba recrutement premier musicien oh vraiment na yebi à maison mère Wera recruter et à Serge Mabiala na banal do ba recruter liboso pour Ali Mbonda na ferré bango bazaka déjà na 4x4 oui vous comprenez Mabiala siko azaka petit na biso ya quartier Wera senga biso luka petit mo boye baba na travailler na album ya Kibusa Mpimpa po wana ba uti poto basali fait de l'amour bazongi siko Wera fa préparer Kibusa Mpimpa siko meza la rabi ba petit ba uta bandel ba ka mbulu mfuki petit mo quartier ka boye mba bien nde Mabiala Wera juillet avant d'asko chez Wera yena Burkina Faso Chiba master mo pe Chiba za vanda chez na Burkina Faso va vanda chez na pika kon kakoli ku te bakakoli ba ya après wana nanu kakola koti wana na koti te bakakoli ba itango Wenge kabwani wana Wera zo vanda au moni soko comme na place commerciale na ma campagne au belo matango mbana po bima côté sako ma za vanda avant virer na mopanzi bo banda ko mo étage Wera za pe mawana vous comprenez donc on a le premier musicien avec Serge Mabiala. Serge Mabiala hier Wenge na kabonité. Si vous avez esprit ni no recruter kai. Quand je vais recruter l'esprit que va travailler préparer banzemba ki Kibusa Mpimpa. Pour musicien dans staff na palais travailler ba préparer banzemba na bango. Si que Serge Mabiala ya rapport
Badmise fait de l'amour. Ce que va préparer ce qui bouge sans pimpa pour deuxième montant bimsa plat Wera qui bouge sans pimpa. Ozo qui bouge sans pimpa on est dans un album Wera et il y a au contre fait. Et il y a bimane sikolo apte, il y a contre fait de l'amour té. Et il ndeni administrateur ba yokani. Que sikolo pour ba ça liboso album il y a groupe. Wera Tenzembo Jiba Tenzembo le makaba Tenzembo, dire masala Tenzembo et kana Tenzembo. Après ba yokana que sikolo ba administrateur ba yokani faut dans bimsa album. Mutuna album ne partout tout régime sur Abimisi anéwana ouais Robimisa anéwana Blaise Bula anéwana ainsi de suite on doit reprendre à la première année ça qui dit Abimisa il fait de l'amour à Robimisa fait de l'amour wana makamne et be de la wana à l'état ba outi porte ba yeba qui na ba conflit ba polémique ça là qui déjà mais ouais rappelle déjà tant que Mila prêt déjà à préparer déjà qui bouissa allez à ben depuis ça il bien la vente acheter Burkina Faso avant d'acheter ba travailler ba changer les alaka ba kanga banzembo allez ba conférence ko memi siko vend on a na séparation allez ma bien la comme azala qui va travailler na ye vous comprenez donc yo zalaka wana bon faire na alimbonda ba utaki déjà na BCBG vous comprenez donc c'est ça voilà vraiment Chobinzonga est-ce que tu continues dans moi histoire muke pour na yebi que temps bato baoluka kutu do continuer pour baoka ba nostalgie ya kosakana te bato mosusu kutu batunaka bayebaka te wenge yango ezalaka ndenge nini ti okómaka polémique aboti osala ke bazakari bababaso bao baa bapere na biso baocréer baidéologie voilà vieux zacle nga nayebi siko vie mo boye nayebaka ye na baconférence nationale nayebi susu mbumba yakomina bakoti makambo batv mais nayebi siko bien le kiri yo chat moi na Mobutu Saddam Hussein Congolo à la maison de production je sais que l'espoir travailler dans la maison de production Congolo Mobutu wana donc maison yo Chad wana le siko ba vieux acte ba mo bima siko que Zakari pour vieux acte a teti deux fois viens na teti tiano bana tier mo penza mbapambo na gazo masolo na to meteleke maboko ama mutu abunda vraiment pour biso nga personnellement na yebi na yebi vezak le temps à étudiant na yebi temps à koti na conférence nationale wana monseigneur na otokufa monseigneur Mosengo to diriger conférence nationale souveraine voilà yem to diriger ngo vezak la kota masolo ti na ndenga yo kota masolo ba barza mais tant que koti na maison yo Chad o mona Saddam Sadi vezak le avimbi abado vumba muke vu moi piquet moi rotambola moi vu moi piquet pour sentir que ça va donc vezak le kota za félicitations vieux bagarre au bunda vraiment vous méritez voilà Richard Vuki on solo eza ebelé autre robet